Bienvenue une fois de plus dans votre émission Micro Ouvert. Micro Ouvert, une émission qui vous est présentée par moi, la vôtre. Aurélinda et Milchek, Nera Migolo, la pote bien, ça la vraiment bien. Puis, Micro Ouvert, il y a les lots, et les binos musiciens, et les binos pasteurs, et les binos comédiens, et les binos peintres, et les binos ONG BBV. ONG BBV, il y a Mama Billy Binda Vumuka. Oui, Mama Billy Binda Vumuka, vraiment. Maman on a toujours la cima bana parce que maman on laisse ça y on est bien maman vraiment maman Billy Binda Vumuka tout ça qui na matadi bana poto fidèle internaute ya diaspora de ce moment là qui ba image tout ça qui na matadi maman amekaki ko kabola mukio azana ngo na ba obala ba na passe na hôpital de monaki maman ça qui ba do ya mukio o vraiment azala qui na maman le ba qui pour relimo na ngato suka na matadi te vraiment mukio na zana ngo fona lié na la province tout ya mboka na ngai maman lelo to kitina maman na kila vraiment na sur na kati émission ya micro ouvert donc on a gloire ngai on a gloire to la sabino makambo maman sali na kila vraiment ba image de kati liboso na diaspora musique ki ba ina persité ba to emite maman o bazala ba diaspora ya biso emite maman ba mekaki un peu kocha le boko na o maman sali na matadi il y a moi incité biso maman aya son akine aya ko partager o ya muki azwaki vraiment gloire to ki total na maman ma ramia saki na hôpital ya kine et fidèle internaute botala maman muki wa malamu azole toujours na ba déconner ba congolais. Sampai wiki, ya dia kah sampai Okay. Mama yo lali wene no so. Yebe no wala, mas ko ka kami na ko ya.
Chasua munene wana wa bilamba bakena baza maternité amabutsa nabo bafilmaka bathi bazana forme moitié automatique et moitié multi-sucre. Oui, c'est jaune ça. Ah, ici, chambre privée. S'il vous plaît, Naza a besoin maman. Maman Élisée. Elisa. Maman, pardon, l'ongwana chérie, pardon. Banda wapi? Baba shamba. Shamba bali kuna? Bali kuna? Bandera hapa. Na wait. Oui, na wait. Na kasho baba kangama. Okay. Bueno, ¿tú qué tal? Bongo malelo bakango susu. Bongo okite mama. Ndio bona opige ka prison. Ala on va filmer. Ça dit des 5 mois demi. OK. Bando bota. Bana bota ngela malelo ko ko kinga. Tanti. Bila ba ko ko yo yo. La ngela malelo ko ko. Mama lala. Bana la tezare ne ko luga. Ok, ça va. Au banda. Amen, amen. Mopai na yo parce que kokotana ngana kati ya salle oyo na moni bébé na maman et puis singa sengo munene parce que ozong seli bango souffle de vie. C'est pourquoi éternel na zong si matondi susu pa maman pa na yo parce que na moni mama bimbi na makasi na yete na makasi na yo pesa ki makasi ya koko kabola oyo ndambo azaki nango. Nzambe merci beaucoup na recommander nyonso na maboko na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nzambe apambola bino makasi. Apambola pe mama bino makasi. Mama totiki yo tan. Bon, toute la longue vision ya kosala ONG oyo mpona kokabolaka biloko na bato oyo baza bademini la oyo baza pena na possibilité te. Alors oyo eza troisième action na biso tosalaki action liboso na Kinkanda na 2000 na Kinkanda na Matadi na 2013. Teuti kosala lisusu semaine passée
action mosusu kaka na Kinkanda totalaki bato bakatana makolo ba accident ba nini nde lelo tolobi toya kosala action mosusu awa epai ya ba mama oyo baboti mama Bili Vumuka aza na ye muntu a parti politique moko te bokotikala mpe komona ye te ke atie banderole bovote te ONG na biso eza kaka na bit moko kosunga parce que biso moko tokutanaki na likama wana mama oyo abotaki biso azalaki paralysé pendant 36 ans 36 ans ya vie pe 36 ans ya paralysie yango e affectaki ye alobi vie na ye mobimba kozwa mbongo akolia na ye c'est bien mais kozala malamu mingi akabola na batu oyo baza na mwa pasi nde yango toye awa mama Bili nauti Londres tosangisaki mwa biloko oyo na bandeko ezaka ngai moko te bandeko ya Londres bamosusu ya Paris basangisaki babiloko oyo mpona ya kokabola yango epa na bino tobandaki na Matadi toyoki sikoyo kosukisa na Kinshasa awa mpona kolakisa bino ke bozala na bandeko na bino baza na poto balingaka bino mingi donc yango kalinga ya bino tokobeta maboko T. Si, premier. On va essayer, mais il y a un moment. Eza ya parti politique mon côté. Et puis tu viens à voter pour voter biso. Eza sikabo. Mama Bili azana donka kaya kokaba. Bon, sana esengo makasi. Obo babi ke nyonso esalemela mokano na Nzambe. Tolalaki lobi metebeki lelo maya Bili akobima biso. Ezalaki mpe volonté ya Nzambe, Nzambe nde ayebaki yango. Yango tellement ke Nzambe ayebaki yango abongisi yango na sengi na Nzambe apambola ye nanu. Apambola donc ebele makasi do famille do libota na ye kufaka nzala te do apambola makasi koleka mais problème toza na kaka neti ya biso toza luka 4 personnes awa tobote na ba césarienne tosali pa ba mikolo ebele ba mwana koloba ba 3 mois ba 2 mois na ntambo 4 mois toza na makoki vraiment te ya kobima siko tozangi na ba chambre kuna tellement ndenge ezala awa bamoni bovandi bwana mbongo kofuta bango te bazobisa kolongola bino ko bino bozala bino donc makoki eza te nde bakotia biso awa toyepe tovandi bona nde tovandaki mpe bafamille mpe tellement makoki eza te donc eza kaka mo bakoya kotika biloko kolia mais tovandaka tosanga konta Nzambe esalema baye kote baparent bazali baporte efongwama mais Nzambe oyo tema asala na temps na ye aza Nzambe oyo eka asalaka tunaka te mama Bili lelo abimeli biso tona besoin Nzambe asala donc tozwa moye ke tobima awa
kobima na biso eza nzambe nda kopambola po biso toali pambola topesa ye te eloko nini osenga mpe na baoyo bazolanda libanda tusa baoyo mpe bakomi awa te bon bao bazolandaka libandelo na kosenga bazala na souci na volonté lokola mama Billy azali po eza na bato mosusu baza na bambongo mais baza na souci wana eza te amona peut-être moninga lutu na pasa bandi koseka ye atioli vraiment ko azwi aleki mais bible elobaka ya kozala eloko na motu oza na kopartage na moninga oyo oza na mboka bamoki mpe nzambe apambola yo yango napesa conseil oyo bazali oyo bakolanda bazwa exemple ya mama Billy ti ayaki awa biso tobengela numero na telefone te po toyebi numero na ye te toyebi mpe adresse esika awuti te même si kombo na ye toyebi te mais tellement ke aza mama moboti mpe aza mama oyo nzambe alatia susi kati na ye donc mbongo aza nango amoni koliali yango ye mona famille c'est mieux apartage yango na bato yango ndenge apartage yango na bato nzambe mpe fa bénir ye do fa pambole makasi mpenza tozongela eyoki préoccupation na yo awa bakanani baza combien Maman, toza ONG de BBV elakisi binda Billy Vomuka. Alors, ils ont vision, ils ont la partie politique et avant qu'on a reçu bino, ba maman et boboti. Et maman Billy avait une vision ya ko kaba depuis Londres, baninga ne mutu ba salisi de baye ko pesa ye moi de salisi oyo. Oui, c'était au Kabolana Bino. Au Kabol déjà, na Matadi, j'étais au Kabolana Bino. Donc, il y a la politique, il y a la donne à Bokaba. Kuna za pasi, sio na pasi. Kuna da pasi ya beni. Atana da. OK, il y a des filles. C'est clair. S'il vous plaît. Vous pouvez signer ma carte pour faire. Na sepe makasi na acte asali asungi biso apesi biso basikre baspageti bapampers asungi bana na biso tosepeli makasi me eloko tosengi asunga biso su makasi koleka asunga biso tu abimisa biso na hôpital biso bata bakota boye batiso bafarcir ya minene montre autrement faire eza te mbongo eza te na circulation omoni tokanga na hôpital tozaka me nde tosepeli tomoni na grâce oyo asali ya basikre tondimaki te ke lelo dimanche ke ako obimela biso asali biso surprise abo eloko nini okosenga meme na bao baotala bino libanda mboka baza na poto eloko nini osenga mpona bango eloko nasengaka nzambe asunga bango apambola bango ya koleka na eloko basali bakontinue lisusu kosala yango koleka baoyo mpe bakotikala na nsima na biso Et on m'a dit, alors qu'à la bino biloko, et où était pas bandé qu'on a bino na photo. Voilà, il y a moi c'est
Bazaka mibali. Lui na ngazate. Mibali. Ana bilamba. Ola bisa mwana ya boko kanisa la mama Bili Linda Vumuka. Bon, napeseka merci na yo visite biso ndenge ya moke azalaki nango akaboya ona biso topeseka merci na balazuka biso continue boye nzambe apambola. Maman mbote na bino biso tozali ONGD BBV elakisi Binda Bili Vumuka. Ezali mama Bili auti Londres nde azwaki likanisa kosala ONG oyo mpona kokolokola ba élection ekomi pene bato mosusu bazokanisaki eza politique te nde eza vision oyo ye azwaki asangani na bandeko na ye mosusu na poto nde bapesi bino babilamba oyo na eloko moke ya kolia poke bokoka kobika nango. Mama azalaka na Londres. Na Kinshasa aza na pompage na Paris Grèce côté Sainte-Elisabeth. Siège eza wana. Donc mama Bili Vumuka yeyo. Baza oui. Kufa mwana Mbote ba mama biso toza ONGD BBV. Mama Binda Bili Vumuka yeyo yende moto asali ONG yango nde na Kinshasa awa toza na pompage na en face ya Sainte-Elisabeth. Donc eza likambo ya politiki te ke bomona biso na ba TV bovote biso tokabolaki biloko boye na hôpital boye te tozosunga kosungana na bino mingi euti epa bandeko na biso baza na mikili ya poto nde basanganaki na ye bapesi ye maboko akokabola na bino.
Attends, si tu veux me citer. C'est parce que c'est pas des Vous avez déjà commenté? Non, ntango obima olatisi babi awa bakipaka te mwasi alataka nini basi Mama Billy, azolinga dakendaka boloba. Apa explica nele zina. Mama Billy alinga bima te, bino molobi te. Apa Billy, zamba bakisa Mama foto na kapa bola mama. Ala bien Ola baba sa. Continuer à OPC. Maman, on a ONG, un parti politique. Maman, il y a manière de se demander à Salaki, à se demander ya mama Billy ye avanda bane na Londres motema kosunga esali ke aya kosunga bandeko awa na Congo banene Matadi lelo aza na Kinshasa
oza na so parti politique te oza kaka motema ya kosunga wana yango momoni mpasi eza mokia saki te nasuka kaka ndeko na nga nakoa moke moke nazozwa yango te otala bino te nasepeli nde namoni bino tozoyoka liloba ya mama nasepeli namoni bino nasepeli makasi mais bosuka na nzela te nalingi nde bokende ntina suka nde eza boye nasengi bino merci nzambe apambola bino apambola mpe na mama moto azoluka mbongo asungaka biso bato toza na hôpital olobilobi mpe eza chance nzambe akopambola bokende mapambo na bino yango mte kosala mama bili mpe amata po eza mpe asala kaka ebele na minute azalaki na bersote mais sikonde na azwa yango antuka nakumisi nzambe makasi eza ngombe na spaghetti badublela ebanga batinaki bango na mama yebo bazolibatia mpona kuvese ye aza nanu awa avambima bana wana merci mpena nzambe apambola yo mama eya mpenza ebele mpo esuki kaka oyo te aya kobakiselanga suka mosusu mpenza o mpenza wana nzambe apambola okomontango kaka bakomonta ONG DBV na sala yango mpona kosoutenir mimi handicapé depuis 2013 donc ça fait déjà 2 ans. Mama yo ovandi kaka na Kenya ou bien uti mikili mosusu? Nava na Kenya te nava na Angleterre tout précisément na Londres mais nayaka chaque année mpona kosala baaction na yango. Organisation yango mama mosala yango ndenge nini na bato ya Londres na bato ya Asie? Bon na Londres nasengaka babiloko mpe baninga baoyo baza na souci ya peuple congolais nde baosouffrir na Congo so nina ya nasala mwa bapublicité na télévision nasengaka mwa bilamba basapatu po nyonso aza na eloko nyonso aza na mwa pesi ngai ndenge omoni biloko oyo eza bandeko nde basungi ngai vraiment bapisaki bilamba basapatu bakonso ya télévision baradio banzongo basani nde ntango toyei na Matadi totekaki biloko ndambo mbongo wana tozwi tosomba na sukali mo miliki nde toye mpe tosote tobandai na Matadi nde sikoyo tokitini Kinshasa donc kala mingi te tokende mpe mpo tolibere quelque bato baboti na basizarien baza ya kokangama oyo mbongo ndambo tozwaki mpo tolibere ata 5 personnes na kati. Mama sikoyo awa mpe ONG yango eza awa? Si awa tozali toza na siège awa eza na pompage na avenue Vumuka numéro 1 commune ya Ngalema et puis na Matadi mpe tozali na commune ya Nzanza. Awa na travaille na 4 personnes na Matadi mpe na travaille na 4 personnes. okoloba ndenge nini na baningano mpe oyo baza na Londres na mikapoto bazotala yo na minute oyo elobano eza nini par rapport na bango oyo balingi mpe kosoutenir eloko? Bon en tout cas vraiment nakosenga na baninga vraiment tozala na bolingo ya peuple congolais parce que baninga nazo baosouffrir makasi na Congo bilamba oyo bato baonéglige na poto basapato bato baonéglige na poto awa bomwa nde baweli yango awa kutu baweli te na Matadi pene ezaki lokola moto akufa donc moto aza na eloko osi olemba yango obengi ngai partout na oya ozwa yango ntango na kosorganize susu année prochaine mpona ya naoya so kosala action mosusu na récupérer yango biloko eza ebele babilamba eza ebele totikali so na 4 sac ya bilamba mais tellement temps eza moke nga fo nazonga déjà jeudi donc nagara yango na dépôt na ngai nakozonga so jepa mois de décembre nde naye kokabola susu biloko yango mais biloko vraimen eza ebele sikoyo bango baza na mposa ke bakutana na yo contact ya kozwa nini numéro na téléphone? Bon numéro na ngai ya téléphone ya Londres ezali 0044 79 44 15 47 30 mosusu ezali 0044 74 24 62 87 17 naza na Londres. Ok mama na Kinshasa mpe numéro ezali représentant Kinshasa mpe akoya kopesa numéro na ye parce que bato mosusu mpe bapesi biloko babengaki aparte ya Kinshasa batindaki babiloko eyaki mbala moko na siège na biso ya Kinshasa epa ya représentant Kinshasa biloko oyo euti mosusu na Paris eza na baeglise mosusu esangisaki bapesaki nga baboîte et puis na Angleterre en tout cas vraiment naomwa nde na koloba te kongo delo bato basungi ngai donc amona ndimaki yango te donc elingi olobaki nzambe mpenza aza malamu donc eloko naosala eza ya nzambe eza hasard te bato basoutenir nga naza na plus de 33 personnes basoutenir nga naa na banimero na bango nyonso na portable na ngai donc ezalaki kaka message ngo nalansaki na bandaki kobanga na meka ntango na meki nga mona ndimi yango te donc tozalaki na 10 sac ya bilamba donc 10 ballon ya bilamba
tozalaki na 7 télévision bamatela nde etikalaki donc biloko ebele toteki mpe mbongo tozwi mpe tozosungana matadi déjà tosungaki 65 personnes totiaki na baenveloppe totie quelque chose na moto nyonso azoki mwa ata ya moke awa mpe tokolibere quelques personnes oyo baza kokamama et surtout ke awa toza na commune ya Ngalema toza na Kamunganga na mpe na association moko nazala nango ya bana Kamunganga nde baya na ngai ya Kamunganga basangisaki mpe mwa quelque chose mpona ya na kolibere mpe bato awa nazo remercier vraiment bandeko nyonso basungaki nga moye kotanga bakombo na bango ezali te parce que baza plus de 33 na kobanda kotanga nani na kosukisa wapi bino nyonso nalingi bino mingi merci na eloko bosali mpena merci bosungi nga mpena merci nzamba pambola bino baoyo mpe bandima kosute puisque naza na 12 personnes bandimaki soki na naya kosa action en tout cas bango mpenza nasenga te bawando ya kopesa oyo banozala nango ya na ngai izo et puis naza na leki na ngai Clarisse na mobali ni Antonio et puis naza na mama Brigitte naza lisusu na papa Yams aza président ya biso ya bayombe kuna na kati ya Angleterre na papa Ngoma président ya bakongolais nyonso na kati ya UK et puis naza na papa Ben na mwasi na ye mami nasuna grand frère na ngai baza ebele vraiment ebele question moko ya suka bato balingi kosadere na ONG na bino BBV bakosala ndenge nini po basadere na ONG bon moto alingi ya to bano travailler na biso pour eza nango te mais oyo eza nango eloko moko te koya mpona baintérêt parce que eza eloko nga nango osala yango parce que mama na nga azaka handicapé mama na nga banda kosunga bato nga nazwa donc moni na mokili moto azaka na likabo na ye nga likabo na nga na découvrir yango namonake nzambe atinanga mpona kosunga alors moto alingi oya région de biso fo aza na vision moko nanga po moto oso amonaka ONG azokanisaki no ONG yango lem so na Angleterre bapesanga bambongo ou bien awa nazwaka bambongo te eza nga mo nde na travail na mosala na nga nzambe apesa ngai oyo nasala na Londres ntango nazozwa ngo nazomomba mwa moke chaque année na bandeko basoutenaka nga babakisaka naye kosunga donc so olingi oyo ya to travaille po eza toye na yo me koya mpona baintérêt te ke oyo bafutaka yo po awa salaire eza te tosala mosala na nzambe ezaka na salaire te nzambe ye moko ayebi ndenge afutelaka biso yango donc c'est ça déjà osali combien de actions nasi nasali déjà oyo ezali na koloba 3e action tobandaki na 2013 première action na biso ezali tobandaki papa sonzo endeki matadi et puis oyo 2e action tosali tobandaki mpe na matadi tokosukisa susu awa liloba ya suka mama na baoyo mpe batikali na baprison na banini oyo mpe bazozela yo olobi nini bon en tout cas oyo ezaka ebandeli nde tozoloba baaction eza ebele tokosala ya minene tozala baprojet mpenza ebele towana projet ke chaque année mpenza ke tosalaka ata 3 fois tosali mwa centre moko bato bazoya kozwa ata mwa miliki mwa sukali mpo kokosunga baprojet eza ebele bao baza na prison babanga te toyebi totikali na 4-5 bilamba ekotikala baningo totravaille na bango nde bakende kokabela yango bata prison bato balelaki mingi babi na prison bato mosusu bazolata le mosusu chemise akangi kabona luketo esili do bilamba eza nango ebele bato ya prison baozwa tokabona na prison makala tokosi kokabona na prison matadi rappele biso su kombo na yo mama mpe numero lisusu malgré totiango na ba mais vraiment kombo ezali Billy Binda Vumuka numéro ya téléphone eza 0044 79 44 15 47 30. Nazali ko remercier pasteur moko aza na France, pasteur Jean-Claude aza na mien. Pasteur wana abenganga parti amona baction na parti internet abenganga parti ya Londres na kene zali. Vraiment pasteur na église no nyonso nzamba pambola yo. Ko ba boîte oyo ngamona ndimaki te ko ba rolia ngo. Mettons qu'on a la boîte bazo wela en tout cas vraiment pasteur le bec et boîte tu vois ne sunga vie à personne moko mais ba boîte oh c'est plus de 100 personnes donc on va passer Jean Konza mapambola en mingi puis pasteur na ngai Maurice Salamba merci beaucoup papa Lamba la prière au sala kat na ngai et puis on remercier papa Keto journaliste na biso ya Londres wa sunga na ba publicité donc ni tété mais na ko récupérer biloko te oui ça la publicité makasi vraiment papa Keto na mama grâce bosunga nga pena ba publicité ku dans futa te loroté nde baninga ba mona ki ba publicité wana bazoki makasi osunga ngai et puis Marceline Mido azape moninga asala rappel ki journaliste ka ko bino ye pasunga nga pe mina ba publicité et puis Trésor Image pas sali ba polo oyo Trésor Image vraiment merci na ba polo na bikutu ça il biso vraiment to sepeli makasi et puis nasengi merci na église na ngai nyonso nde basoutenaki ngai nzamba pambola bino mingi tonton Roger na mwasi na oma bébé merci nzamba pambola bino vraiment nalingi bino nyonso nalingi bino moto nyonso asoutenaki ngai vraiment merci moyen na kondi otanga bakomba bato ezate parce que boze ebele vraiment nzamba pambola bino bolemba te to continuer osala mosala na nzambe aza malamu alingi biso oso botali baka eza na bopito awa
donc vraiment nayebi nde nakoloba te donc bino moto bobwakaka bilamba na poto bobwakaka basapato bobwakaka soki biloko nyonso bobwakaka susu te ngai nazali bato mpe bandimi kona kosoutenir ngai donc oza na eloko benga ngai partout ozali ata na Belgique na oya kozwa po biloko euti ba Belgique euti na France euti na baprovince na biso ya Angleterre donc nasuki na ngai wana merci beaucoup. bosalaka lokola mama bozomona azokanisa bato na kolia na ti na miliki na dra na bilamba babebe bozomona kumisaka bosoutenir ye président mokonzi ya mboka na bengami na kombo ya Serge Vumuka naza représentant ya ONG de BBV na Kinshasa awa mama aza na poto ngande mutu nazalaka awa nde travaillaka na baninga awa okopesa biso na signification ya BBV wana elakisi nini? Oui, BBV ezali Binda Bili Vumuka eza ONG de oyo mama asalaki a partir ya poto akozwa vision nde alobaki abanda kofungaka bato mingi ba handicapé pe bato oyo baza penda na ba possibilité mingi te yango tomoni na ba action bosali bosundi bato pe bato balobi basepeli lobano eza nini na nyonso elikia? Oui, c'est bon et je crois que ça première fois te partout tozoleka bato bazosepela pe kaka nde yango tozosenga na bato baza na mikili ya poto bakontinue kosunga biso pour que ONG de na biso oyo ekende liboso et surtout eza sans actions politiques eza apolitique biso tozovise eloko moko ya politique na kati te. Merci. Soko bato balingi ba région de bino au niveau ya Kinshasa wa est-ce que kopesa adresse et numéro na yo ya contact oyo bako région de bino awa? Oui, na Kinshasa tozali na pompage en face ya église catholique Sainte-Elisabeth na avenue Vumuka numéro 1 et la place oyo totie siège na biso na Kinshasa pe numéro na biso awa oyo bako contacter biso ezali 09 98 40 75 31 09 98 40 75 31 wana numéro oyo bakoki ko contacter biso na Kinshasa awa. Lelo bana suki eza nini na bato nyonso baza na posa ko soutenir bino pe na kili pe par rapport ya nyonso uti ko leka journal lelo? Oui, bato nyonso yo balingi ko soutenir biso bazala na hésitation te bamoni bango moko oyo batindi ekomeli na destination na yango donc bo continuer ko soutenir biso pour que ONG de oyo ekende bipai na bipai. Merci beaucoup.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa. Maman, awa, namoni bino boza ebele go telemeli maman. Maman, ça n'est pas tellement Na pas ça ni. Parce que quand on m'a dit à la prison, bah dit comme ça, c'est un bon bain baki ma vie, ça m'a bien d'aller là sur la pierre, on te fait merci. Na parce que dans c'est un roman c'est la maladie. Ah, yo le lobby maternité. Quand les autres bimaka si comme ma vie là ça si va dossier me mettre en hôpital là c'est un roman kasi. Abi na moni ndoi na mabinda mozali ya binda. Ndoi. Binda. Ah, yo bien la chance. Na kombo ya sono so ya binda, lemza ko kosa. En tout cas, vraiment, comment la maman binda. Les dimanche. Donc, tu vendis à Watt, tu vraiment, ils ont souffrance. Vraiment, tu as soutenir bissoté. Mais, le dimanche, tu vendis à 14h, comment la maman binda, donc, comment la maman binda, ils ont une zone de à Watt. Et on a le bico et bateau, on a la photo, on a la bisso. En tout cas, quand on a souci, ma carte, le la maman binda à Zanango. Maman binda, la mouki, à Zoswa, à Zoswa, partager la baninga, à Zoswa, te kobaza na pasta funga ye lelo nga ye ba eko binisa biso to zame so to temi awa mama binda mta binisa biso puis voilà photo ko na silo mama binda nga zame te ya bika na ye le bi photo na ye te mais nzambe nda sali kati na ye afini mama binda nzamba pambolo makasi mama so pele vraiment en tout cas conseil européen bozo e ko pambolo to libérer karata 7 personnes. Donc 7 a pas mal le loi. 7 a pas mal le papa. Et on sait quand on a porté na bachanga pour musala oyo. Les camps. Azawa. Mama yo bino na nyoso to likawa. Papa na lobi na visite au papa na sengi merci makasi. Merci penza na sepe makasi onje o ekende liboso ezonga simate. Donc to sepeli. Na bandiko baza na poto pe bandiko. Bandiko baza na poto ndika yebi pe papa za ku na poto yemo ka kokite na to ko sepe pe mo consulte papa aya to mona ye. Ata malinga na okena ngai balinga msusu o ba koya o bokuta bango ba mona pe papa. To ba pesa papa bamboti makasi. Merci. Et action la vie déjà il y a politique. Tout ça là on a reçu kaka bato. Donc au monde a bisoté Yolo banderole non beaucoup de maman bili linda fumuka te eza likanisi azwaki à partir la photo ko maman na ye pe azalaki malade 36 ans ya paralysé nde oui eroya toza likanisi wana ya kosala kozwa bana charge kokuta bango minerval nyonso si wana eroya. Parce que la ONG, il y a à peine 2 ans depuis que Bandi a mort. Merci. Maman Bili Nzamba Pambola yo, Nzamba Mona yo, Amona Baksilete na zone oumela na badon oyo sali. Aba Pambola batu nyonso azu biloko Nzamba Mona ya Pambola yo penza. Nzamba Pambola bato nyonso batindi biloko Baksilete na zomi pene sika bozali na bana bino liboto na bino mobimba. Nzamba batela kabino ba mona kabino te na sengi merci à merci. Nzamba zwa lokumu.
Nazo remercier plus que maman Tindi ba don awa parce que tout le monde il y a eu des femmes aussi baza délaissées mais quand même que lelo maman a canissé li bango a fouté bango moi quelque chose donc ce n'est pas vraiment n'importe qui na centre na biso a vraiment te remercier mais moi je naza vraiment na sala awa te mais na sepeli quand même na action basi o ya sali nzambe vraiment a pambola ebele na bateau pe bazui mo kaza o pe ça so quelque chose nzamba pambola bango vraiment merci mosala eza ya monene ya kosala na mboka oyo eple kongola azosouffrir bandeko bokanga mitema te balobi linga moninga na yo ndenge omilingelaka yo moko tala bandeko nde baosouffrir bilamba bazowela babwati bazowela bokanga mitema te bofongola mitema mpo nzambe apambola biso vraiment papa jesu keto merci vraiment na bapiste oyo osalelanga mpenza po biloko oyo donc depo mobimeza nano plein nano esili kutu te donc nazoyeba te no biso toke susu wapi nayebi te donc vraiment papa keto na mama la grâce nzambe apambola bino vraiment na bapiblisite kitoko bosalela nga vraiment bandeko baosoutenir nga merci nzambe apambola bino bakisa ebele nana sisi kutu kopesa bamerci te eza nano kaka nazopesaka ndambu ndeko nanga nyonso oyo akamunganga bomoni mosala nasali na kamunganga awa toto roger vraiment donc bato baza ya kokangama na kati ya prison awa baza plus de 30 prison ya pitel oyindu awa baza plus de 30 bambongo eza te biso leo tolibereka 7 personnes mpo tokoki te bato aya ya ba $50 ya ba $100 ya ba $150 bazali voire même kuti ya ba $20 bakangi kaka mutu na mwana mpona $20 bokanga mitema te vraiment bapapa na ngai oyo ya ngaliema bokanga mitema te ofongola ya roger en tout cas mafoto ovanda likambo oyo na réunion mpo makambo na moni ayo ezolekelanga na mutu vraiment bakokanga mutu na mwana mpona $20 vraiment biso tolibereka 7 personnes donc vraiment bo ngai aime lupengi merci vraiment merci na bolingo na yo ndenge yo po koti makambo oyo mama Billy makambo ozosala ezali malamu mingi leki nanga aime lupengi merci na ndenge okoti makambo oyo vraiment leki nanga mosu na koki obosana pete meta vraiment yo otuna na bar kingi mwana malamu mingi vraiment merci na bolingo na yo merci vraiment bino nyonso o bondima bino nyonso bobenga ke bozala ba membre de soutien na ngai vraiment soki na bosani kombo mutu moko limbisa ngai me ba ono sona tangi bazali bato o bandima ko banda ko supporter ngai ata na mukie alors ndeko so omoni ke toucher yo benga to sunga peuple congolais azo souffrir bandeko na biso bazana Congo ba omona pasi elamba kolata ezali te lipapa ezali te loko kolia ezali te to sunga vraiment nzamba opambola biso mingi nzamba alingi biso mingi surtout biso bato toza na poto awa oyo nzamba apesa chance toko onyata na mboka oyo tozofuta traitement te kolia na biso eza nango na facilité nyonso vraiment tokanga mitema te mpona kosoutenir bandeko na Congo papa Joso Keto na mama la grâce kadima vraiment nzamba apambola bino nde bokoti makambo na ngai vraiment nzamba apambola bino mingi et puis Marceline Mido vraiment otusha motema na ngai ozali mpenza moto ya liboso ntango olandi publicité na télévision et pas Joso Keto oya kotika biloko et puis ondima kokota ke mama Billy à chaque fois vraiment tant ozo kende benga ngai vraiment na obanda ko soutenir yo maman Marceline Mido merci beaucoup et puis maman Espena mami Mboko na Paris vraiment merci na bino pele sonde beaucoup ba makambo oyo et puis ma Brigitte Ekombolo vraiment yo zali pe muto sala musala munene na kati na Angleterre ya ko décorer ba salle merci vraiment na ndenge ko makambo oyo na bosani pete muninga na ngai vraiment Ani Mbimba o ayebi pourquoi Billy asali ONG BBV Ani Mbimba yo yebi eloko na osala eza pona nini ani yo yebi parce que yo za mutu oyo obandi na nga banda vraiment na âge moko je crois ya ba 10 ans tilelo yebi pourquoi nga na sala eloko oyo nzamba pambola yo ndenge yo pokoti makambo oyo vraiment et puis na bosani pete baninga do bino nyonso mutu oyo amoni ke alingi vraiment akota abana ko soutenir ngai bobenga ngai na numéro na ngai vraiment eve yo za muninga na ngai oyebi yo yebi o nzamba salela biso eve na mami boyebi vraiment o nzamba sala kati na ngai
tango na osala makambo oyo bato mosusu baokanza na osala ngo hasard non nayebi oyo nzambe asalela ngai na oyo azosalela ngai na oyo akokontinuera kaka akosalela ngai yango omonike nango osala eloko oyo nzambe apambola bino mingi na bino bondima kosupporte ngai nefisi kata na 5 livres 10 livres $10 vraiment c'est rêvé sœur mami frère Gédéon bozwa vraiment merci nyonso oyo bomemango nyonso na église ya prince de la paix reine et pas ya papa alamba nzamba apambola bino bato nyonso na ba oyo pe bapesaki na bango ngai eloko moko te nalingi bino mingi nayebi ke mbala nsima bokozala na mwa nzambe akosunga bino bokopesa kaka eza problème te Anita Makaya leki na ngai vraiment tala mosala toza nango ebele ya kosala na kati na hôpital ya Luyindu tala ndenge vraiment kamunga ngebebi leki na ngai mosala eza ebele ya kosala yango na osenga na bandeko nyonso bokolanda émission oyo nzamba touche mitema na bino vraiment po boko kosunga ngai walingi kobenga ngai na numéro na ngai pona ko soutenir ngai ezali 079 44 15 47 30 wana ezali Timoba et puis ya like ezali 074 24 62 87 17 na o répéter ba numéro na nga 0044 79 44 15 47 30 et puis ya like ezali 0044 74 24 62 87 17 na sengi na bino nyonso merci ndenge na ote koloba ke nazali na bato basoutenenga baza ebele vraiment baza vraiment plus de 33 oyo nazoki bakomona bango ba numéro na téléphone moi vraiment ya kobanda kosite bakomona bino ezali te vraiment nazali kosenga merci vraiment merci na bino nyonso vraiment na eloko bosali po vraiment soki bino bosunga ngai te ngai moko ningai nakoka mosala oyo te vraiment nde bozomona totamboli partout Matadi, Kinshasa, Papa Sonzo, Papa Yeme Makengo donc mosala vraiment ezalaki monene mingi nzamba pambola bino mingi vraiment bakisila bino ya ebele parce que bato mosusu bazwi babilamba ya bana na bango bilamba ya bandeko na bango moto mosusu akondima te azwa bilamba au moins ane alati azwa apesa po moto amema na Congo et surtout ke biso baafrikain tokoma kobanga mingi ndoki vraiment na remercier bino mingi nzamba pambola bino mingi mais nazali quand même na bato oyo fallait na cité bakombo na bango bato oyo bango moko bandima kobenga ngai mpona kobanda kosoutenir nga à tout moment à chaque fois soki naza na baaction ya kosala babenganga babi mama Billy na mosala oyo ozali kosala biso vraiment tokoti makambo donc soko lingo kende Congo benga biso tokobanda ko contribuer ne fiske $10 $20 $30 tout fait nombre to bana kopesa yo po obanda ko kende kosunga bandeko na Congo donc ngai po nanga na ozwa bango lokola ba membre de soutien na ngai alors ezali papa Pasteur Maurice Alamba wazali pasteur na ngai encadranga na makambo ebele a prière mingi pour na ngai papa Maurice Alamba vraiment merci beaucoup et puis na église na biso mobimba prince de la paix règne vraiment nzamba pambola bino mingi ndenge ke bondimi ko banda ko soutenir ngai papa Yams na mwasi na Henriette vraiment merci papa Ngoma na mwasi na maman Anto merci beaucoup papa Roger na mwasi na ma bébé nzamba pambola bino papa Ben na mwasi na mami leki nanga vraiment merci mingi na couple bino nzamba pambola bino pasteur bienvenue pungi nzambe vraiment pambola yo ndeko na ngai vraiment pasteur bienvenue nzamba pambola na mboka na place ozali na église na mobimba et puis bana ya bwala oyo ezali association na ngai ya bana ya kamunganga ekambami na papa Benz Banza vraiment bana kamunganga bino mo omona musala na sali merci pe na contribution na bino obo pesa ki pona ko bimisa batu na hôpital ya Luyindu na pesi bino merci et puis pasteur Jean-Claude na Amiens merci pasteur Jean-Claude na Amiens yaza na Paris vraiment benga ngai alobi ke mabili musala osala ezali kitoko mingi na ndimi na koti makambo o à chaque fois so ke Kinshasa na kozanga te ko soutenir izo na bosani pe yo te ya izo merci na kokota makambo na ngai oya ONG BBV ya izo merci nzamba pambola apambola bana yo nalingi bino mingi vraiment bino nyonso ba membre de soutien na ngai vraiment nzamba mona bino na bolingo na bino vraiment bolemba te botanga na Galate 6:9 ndenge nzamba azali koyebisa biso ya izo vraiment na bana na ona bakoko na yo ndenge bo contribuer ki nzamba apambola bino nzamba kobosa na bino te
merci beaucoup. Sengi na bino nyonso merci. Merci bandeko na ngai. Bible zo biso ke to lemba ko sala bolamu te. Soko tangi na Galate 6:9 romona o nzamba lobi. Ndeko kozela kaka te ke nzamba frappo malheur moko boye bongo banda ko sala bolamu. Tango ozana na mai na makila tango nzamba do pesa onanu makasi nzamba do pesa o force salisa muninga na yo. Balobi linga muninga na ondengo milingelaka ozana 2 chemises muninga azana ngote zwa moko pesa yi ozana 20 chaussures longola moko pesa muninga kozela na nto koma na passe kozela na te ke okoma na difficulté mo boye bongo yo bana kosunga te c'est le moment pour mokile komi na ona suka linga muninga na ondengo milingelaka yo moko vraiment na sengi na bino merci na bandeko bosunga kinga vraiment nga mona ndima kite batu bopesa ki bambongo batu bopesa ki bilamba ba sapatu ba télé ba sani biloko nsukutu esilité to gara mona na dépôt o etikali année prochaine tana okende na kobimisa suna teka mwanda mona zo sumbongo na continuer musana ngai nzamba pambola bino bandeko na nga na kata Angleterre bandeko na nga bana matadi bandeko na nga ya pompage bino nyonso nzamba pambola bino amona bino bato a Paris o bopesa ki biloko bato a Belgique vraiment na bosa ni pete Clarisse na mobali non Antonio bino bondima que muta bengi ngata na province bokotia mutu ka bino Angers na kina kolanda biloko bondima ata na Paris to kende merci nzamba pambola bino mona bino nyonso bakombo eze belé mais ba o batangi na tangi eza batu o bango mo bandima ko banda ko soutenir ngai eza lokola ba membre de soutien na ngai nzamba pambola bino to mona ni suna mbala sima bye. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.